Asuka moninga mama mivo wesikizenga anya tata nyei ke amona ngai. Donc vraiment degré o ayinelanga na ebakate yango nde na kokasu penza te ko na pesa bande ko bibali mi conseil to pesa ba mapacité mwana bodlelo akoma de traquer et puis lisuna ye à gauche à mon le souper bien te Dikono oui on a oui usale nini wana bon yeba ko bengo bébé na linga biloko wana te jamais na linga eza wana ba bengo bi flata ozo flatter papa ngala linga biloko wana te mon amour maman na bisao ya de cela ba mais bolingo kenda ka bongo tu moi za beto lisolo mona ati komona na komina makala honnête on a yeba on a sela moi si vraiment na vie première fois on a pour kabila moi si pesa ka permis vraiment moi so bala ni tikende ozali na makango no bongo zo otika parce que ko kabila pe moi si za bien bon tant on là qui non na bo mwana tozela ko kaba sengo liboso pe milanga ndeni uza mwasi na ngalingi olingo ebandi pa munguludiaka olingo pende ozo bando to bandi ko consommer mbala moko to bandi yo so senga na opesa na lwa ngana sengi liboso faut pesa ngana wala zemi ya liboso mwasi ya liboso s'il te plaît aya s'il te plaît na epi na ke kopesa boki ayeba te ozoza na mwasi ovivra no ke bala mwasi ayeba te nake nabengi papa nabengi papa lobi na ngai mwasi nini Clémentine nga abi te Clément kombo kaka lisolo ka ezoleka nango abi ye te papa lobi na ngai wana makambo nao nake pa mama moko te mobali mwana mobali ayela ye mwasi mbama na zemi ngai esimba te mabimenga na sambwe bona monter siko ba plan na bengi noko ayi na bengi ba vie tout aller to ça siko block na tongisi pe uniforme na moi o ba tonga lelo biso sango banakala na tongi uniforme chemise ya kitoko olinga fi yango pe ndabo tulo mwana usani na kenda et puis dimanche na ke pesa baboki moi sidanga wana olinga ki de base aleki azoleka pe na moto akoma na rompa ke zelo ko moko boye nga pe na okata na nga na changer mbongo à l'époque na ça enveloppe apepinga nazoya nga bisava to bengana na sala bina nazo bakaza masanga ti to kenda siko ba bisinga il faut moi sina yo okende na ye nga bien nga ye awe simba te akamuna yo batinga nga moko di komanda Zulu ya kananu woya ya kananu awa nde botiki ngawa soki atana kodae boyeba likambo nazo kufela bilenga nzoto nanga makambo kosamba oyo na bandango kana babokilo na babokilo bakomi batunyo ba identité mingi na makasi na makambo na ba société par-ci par-là moi je wana alina okufa mama na riska na mama shi wana pesa za wana na linga so moni na tambo na kablo tambongo pamba na bisepe na so pesa zali na bisuyo kao ala mokite nini te wa bino mbele sala bino plaisir nazo banga ça bino lengite bongo garde mata wana c'est wana comme lisoli wa wana comme moi je comme série nazo banga mère nanga zo bo mama première fois ya na ndako donc ba bise kuna ya koyinda opali wana alaki mulai to mère aye bozaki na prince trinité arrêt trinité na prince pali wana ya porte na prince biso so côté na yo blono ya moke so côté ba wana kuna tikoto parce que mère a côté abi où est Lupeto oui Lupeto yo mtabando mtabando Lupeto c'est quoi Lupeto yebi ndako kanga bapuku mutambo bapuku banzela bapuku nelo bachaka boso puku akoze moko tak Lupeto yango Lupeto mère abele Lupeto est Lupeto c'est-à-dire les vendawa bato mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien
Bienvenue chez NazaréenTV.com avec la maman Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel. Shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. Car la Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, je reçois pour vous Papa Mbongo. Donc avec Papa Mbongo, nous allons connaître encore plus sur l'intelligence, son témoignage. Ça va vraiment nous édifier. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques que va nous balancer la régie, bien sûr. Et comme nous vous l'informons que le single, donc maxi single Mon Cœur, sera bientôt disponible sur le marché. Donc le 8 octobre, nous serons dans la joie pour recevoir ces bébés maxi single titrés au nom du Mon Cœur. Sans plus tarder, je demande à la régie de nous balancer un cantique. On se retrouve tout juste après. VGA. Abba Père, toi qui écoutes la prière, nous voici dans ta présence. Nos cœurs sont séchés, Jésus. Nos larmes sans cesse coulent. La douleur nous transporte dans un endroit de tourment. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Alléluia. Na pusanie na belemie elombe nanga imokangoli osalinga ingolu lelo na pusani pona kolobelo mabolongo ekiti na se koluka yo domera basantu tolembite koluka yo aya ema consolateur mitemango tomemeli yo etonda wana masolo ya kati yakananu bandananu yokananu losangwa basantu bafelawa bikomba pe bavebebe bayekolelelo ema nanga moyoki losangwa kati kolotangelanga makambo eza na motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya nzamba ba retraite na ngai nzamba bazamba nanga ya oya lo sambo nanga ya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko ya pora koluka yo. De retour sur ce plateau, merci Nekab depuis les Issa, Papa Guy depuis l'Afrique du Sud, Capi Sadonix depuis l'Allemagne, Maman Betty Kokelea, que Dieu vous bénisse. Shalom Papa Mbongo. Shalom Maman Tiffany. Bonissant. Très bien, tout peuplé. Gloire à l'agneau. Nange kanatu na yo Nikolo Oyo Ezayo na yo na les Nazaréens. Très bien. On a senti bien on a Washington à parler. OK. On a mis la main. Éviter ko bon on est. Baché banini wana. Non non. Tout va clair mini. Non, moni ko bon on est wakati ya mutu. OK. Mais c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc aux osale ya ozakati. Mais oui. Osala ka bolompo lo kumu na Nzambe. OK. Oui. Mam papa mon pesa na batma ko lando mbote. Bon, nazo biso kaka ni na Nzambe na matanga. Na pesa na mes condoléances na famille Tangama, na sœur Nicole Ouya, commandant Zulu. Na evi ke oya biso trop cher accueilli maître Shikito Tangama. Et quand na biso ya quartier Mbanzalemba mo amba tout, na pesa mes condoléances. Et puis na pesa mbote langa na ma bouche. Ya mkwaba tu yen fa partie à Paris. Maman langa
Marie Lumengu, na pesi yango na Dr Manya, Dr Tizon, malade na business, Chichi, na pesi yango na ba na Nzambe nyo surtout pasteur Mishki Mbukusu, pasteur Chaka Mbungu, pasteur Doudou et puis na prophète Guy Moulula, l'homme des cas graves. Pesi bino bambote bele maître. Merci beaucoup papa Mbongo. Tonito tu na ono tikepso na mama na likambo oyo oyaki kofungula bandeko basi miso. Oyaki kolobela bango lolenge nini bakozala na ba papa. Surtout mingi eza bandeko basi o ba libanda. Ba ndenge nini ya kovivre parce que yo ndingo zala obeke osala batu mabe batu basala o mabe. On ndima ki yango onga na konteme makambo nde oyo lobaki na kati ezalaki vraiment makambo lobaki ezalaki vraiment très important. Est-ce que vous avez la teke au début ça coupe papa ya ba yanke ya ba yaya ya ba tout vraiment maman merci beaucoup de mon na yo ko bebisa coupe ya ba tata ya ba yanke za penza malamu te na saki biso ngai ba shokanga ngape na shoka. Alors na conséquence ça va choc il dépendra na état d'esprit ya mutu mususu ba pese choc ko kine go supporter ngote biso tozana batu musoto choka ti siko nga suna moni fiona na yoka mawa c'est-à-dire akenda ko poser ba acte mususu ti siko na suna moni ka na yoka mawa ongani na la conséquence ya malheur ya vie n'est pas peut-être ka trop cher aux agingai. Alors lelo pena koma musuna mona tena musika soka moninga mama mivo wesikizenga anya tata nyei ke amona ngai donc vraiment degré o ayinelanga na ebakate yango nde na kokasu penza te ko na pesa bandeko bibali mi conseil to pesa ba capacité mwana bodlelo akoma de traquer et puis lisu na ye ya gauche amona le soupe bien te Ikono oui Pour oui. Au salaire ni wana. Bon pour nous avons la masanga trop. Mais bango na ba 2004 na abeta ka mabe. Azoka li papa moko ya bino basi ya makasi wana bina. Na bambaka yango ne longi awa. Obala kaite. Na kishiriti. Donc tikala na problème. Na lobi ba biso ba oyo fait au salaire wa Nzambe. Kuso ya Nzambe te peut-être dans la prison, peut-être pe na kufa. Oh, yeba ke vous imaginez que obeta mutu na deze na kwiti. Donc li papa pena ba 2004 ya makasi na lisu. Na lisu awa. Ya ka danger. Eba ngala ba yebisa ye, ya ko suswana. Do so ya swinga ngape na oswae. Donc na to suswani. Eza bagarre. Abobunda. To suswani ya swinga, suka swinga yi. Na omezo na yo chebo. Soka swina tiki. Awa pena na ko ba cicatrice nzoto eza awa. Na ba cicatrice ba minu na ye. Soka swi penda na tiki. Okokisi posa na yo wa. Kusi posa na yo wa. Bon siko so ngala so na piqué kaka. Ngala so mingi sina cheka muke. Ponga lemde baswaka. Mutu aswa kangi makasa so biente. Na simba ka muke biso na simbe na bendi makasa mamoko ole. ACD. Donc la passion na pesa ye yango moni nazwa ba réserve belé na linga penza lisulte na mona ndeko mobali lo pesa ndeko mwasi pasi isala ngai pasi makasi na journaliste. O bamba penza. Na bamba te siko lisu ne mona bien te. Na ba parama ya kotuna te. Te bon bolingo te. So na tuna lebo swani bo bamba ni bo suisani. So ndeni boyaka yokan. To yokan ati. Na ndeni. Eza moni na bolingo za boye. Pasteur Alain apesi yo mbote. Ezo yebisanga asi papa Mikolo apesi nga kanda fort. Obenga na bengi te. Benga yo nezo souffrir. Papa benga ye. Kosala charisme déjà mwasi. Benga ye. Okay, yepi kutazana aozila. Mne za totelati. Nani obanda. Mono simbi téléphone boy Te soka obengi ye. Allo, yataka mosa tunu kenda wapi? Kasi yo ndo mwana kata oza wapi bakutanga pe tokutana kawana siko so tokutani ko bulete ke ngana ozongela masolo lekaki jamais na bani makambo sika osenga pardon oh non pardon siko zaki non bien comprendre ça bolingo bazuwa ya bolingo no senga pardon comment so denga na bengi yo sina sengi pardon
parce que nenga za wana ngam na saki mabe congolais bana ndena ba lingela mais oui voilà ba façon ngana OK na zo lo bilango façon ngana sala ba bolingo na ngai c'est-à-dire tangu peut-être peu na moni que amusu ba kabwana pe na bakanda vous voyez bu kabwana na kanda oyake bongo bongisa ngopi parce que nga soto kabwana bongo to bebani une semaine 2 semaines to bien na telo te ngala wa réunir na mona ke ba mas roki na zo réunir ba système bis do sala pe ngoma ke lo mo ke zanga ye pas za mutu et puis ce qui se passe en secret mais bien que non te mutu nanga on venir na wa mutu mususu mais oui mais côté na bien que non mukara mazali magé to ça ba promo bolingo na biso ah to continue de stage ya bolingo mais ye côté na ye au moins pas vandi mais soka obengi kutanga iso ye okuta ba bodrilendi okuta ba machaka okuta ba roi mopuka donc mbala moko ozake compression esi nango to bandi ambiance to continue tiribo mona seki to seki na ye a seki système mbala mo bolimo to bongise esi nango sa muta benga muto yaka to vanda nga sa biloko wana mais ça fait la base musu ba ngabela ko Jibo betaye oui bazako okutana ba mpe baza nandeni bazali bazali penda lobi na nga alingaka mbatano esala ngai bien ah chechi mbata wa bila mwasa tumboli yo penda okomi na suka pa mama na bisa nga faki na sala kanzambe na bina yo soki na continue kaka mais okutana mwasi monte na nenga vo pona yo la vérité polele okutana mwasi monte ka linga beta mwasi betanga ah beta ndene mama beta ndene so beti papa libale kufite basa beta mibali ngaso simira nzoto bolingo ekufi to komi na okutaka na basi otile ba benga mon cœur mon bébé te ngali na mwasi be ngai mon amour te te boso to benga mon to kabano benga nani mon ennemi ah non mais na kata bolingo te ngalinga te jamais benga na kombo nanga benga papa bien je benga papa no brut benga papa la merveille wala kuto bebisi ko benga ngamba mais on a tenu de comment okuta ya musique profane ndima abi benga ke bébé bon so ya ndima benga ke bébé parce que mususu akompe na suka yo ba ko benga bébé ngalinga biloko wana te jamais na liwa eza wala ba benga bi flata ozo flatter papa ngala linga bilo ba mon amour maman la bisao ya de cela ba mais bolingo kenda ka bongo tuma za beto li suru mona diko mona na commune makala OK na kila bimisa petit moko na la police azaki mineur na komi na moni ndeko moko boye chemise asimbi ah ndiko langa meyo boye ndenge nini mon frère ni na awa ndakangisi ngai mwasi na ngai ah na alliance boweli nini abi papa ngana uti musala tant na komi na palais na moni télévision et congélateur ezate fona tuna mwasi congélateur eke wapi mwasi abina ye asimbisa na nyonga bilamba defaki na tiriki alaki mobile alakaki te mutu tu fasilika même ngapela ko silika ndeko mobali wana abeti mwasi kana bolingo mama mwasi azulai la police oui ba tie fraction nini abi alinga boma ye na mwana et puis bazakina bébé moko ya ba 6 mois ba mari ba nouveau marié même pas 5 ans 6 mois kangisi ramonyo solobaki moshu moto tomate dole nikolo ekomi de belé za il sens au sens à mon amour ezab non mais ala nango so esimbité comme échanger avec ka mon ennemi et mon ennemi ta benga comme te wala ko mon ennemi wa biso afi wa so apesa ngam botete waza ki na douche to la venir place moko na kombo mwa bolingo benga mwasi bon kombo ezali wala nga pesa kombo nga pesa pena kombo nga banzila tuna leka na pesa ba kombo net kombo na pekanga bon kombo ezo kanga o ekanga te o ezo kanga siko o mona ke o kanga o pene kangaka o ti siko na carte so ba moni pe ngai utini ko fashion na hotel zala ngo gravité c'est les ko bima munyo surtout so ba moni ngai ti siko oyo ba benga ngai Makengi Mbongo Makengi za kombo ya ex wana so ba combiner yango Makengi Mbongo ti siko ba benga ngai batu nango so ba moni kanga so ba moni pe kai wana ngai à l'époque mais ba kombo bolingo wana ngote nous avons benga Del donc comme belle ah tchèque ponga benga Delion yazalaki Clément
nazi kaka D na L sangisi yango del ya zo benganga Oza Oza kombo la ngeza Ozana so ya kati Oza del Oza tona to bota ecclesiana esimba gete mais ça on lorsque va kutani balingani ba projet zebele ba espoir neti bokitsa mapate comme la c'est ça bon mais ba projet bon mingi za ba compréhension bolingo omoni biso mibali pe er moko tulingo pe to pesa ba mama mingi place même ça ki biso awa moi sindi mtasala mobala koma na mbongo moi c'est malamu ndi asala ke fort on a ndimbo yo vandi mama trifani mo vandi bono zo bunda boina papa un jour peut-être mais bokabwana esimbate ok nde to vandi awa na nzambe na lola ayibike mutu na mutu ana mobali na ye ana mwasi na ye c'est-à-dire oya kokufa atiki moninga na banda bolingo nde yango wana mais to bandi ba gente komi to kabwani vraiment et ça penza bien. Papa bon, est-ce que bon zo beta parcours na ndingo memia ba makambo bolingo témoignage na yo moko d'amour est-ce que on va pena basi o zo ebike na ngina sala mwasi plaisir niti ya cadeau est-ce que le d'accord bon net on a yeba on a sala mwasi vraiment na vie première fois on a ko kabila mwasi pesa ka permis vraiment moi so bala niti tende ozaina ba makango no bongo zo otika est-ce que ko kabila pe mwasi za bien bon tant on là qui non a bon mwana tout là ko kaba anniversaire pe tout là ko sala ngonyo surtout mais tant on a yo ko na comprendre ce qui moi so nga lingi so na paye sur $200 c'est qu'il faut ça à faire ouais alors na paye sur 200 yo que sur mon iPhone mon de go boulette mais so na paye sur siko na paye sur $200 oui na limité awa au payer ma papa au pays moi baba pantola jeans ça na kwemba mesh montre que 200 ne robota par là moi ça doit produire source mon nga ona komi na lelo mobali na mtape ça être on a ki chéri OK omoni mais baba c'est belé ils ont montré que non mobali net ba biso ba simple débrouillard akolinga te moi c'est moi ça que lo tenga esimbate mais nito esimbate maman non na basi nous ça nous na mobali mon côté bon nga botina 3 femmes botina 3 femmes mais eza penza facilité OK ndeko bozana basi na bandako ou bien bozana bakalo kola ba biso boye bosa biloko wana et là on est maintenant ça là botaka na basi 3 mamans ezaka que ezaki sport au bala bango et là on est maintenant ko convaincre bango que ba bomba bazemi wana et bobota na bango pour monsieur ya basinga a chéri bonngeli ki to bota na biso ouais yo pe komela et komelang te so bazemi na bana ah merci na mutuna na yo bazemi net zema liboso et yaka kanda bolingo wana r momo que yaki ya tolérance 0 batant ba 2009 8 comme ça tu vois 0 kana moi suana to bebanaki yango ko bebana pia ya rafo on a sima ko bebana bolingo papa ko 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 chocha donc tant to bebena moi si à l'époque tout qui ba jeune ba bogar soin makasi moi c'était là que moi si yozo bozarana yozo ya azem zo dévier mais moi c'est ngo mario dévier parce que ba master ngana ye simba poza mutu autant to bimaka poza mutu mokangi mutu za so ngasi ko na la ngana na poche alors nanzila ko benga na yeba eloko o mzema liboso na cha yango na s'il te plaît nolaki na chance moko so na cheka s'il te plaît oyaka yo mo yakwa ema do so na chebo s'il te plaît na ozonga simuzo ya mbala moko qui c'était ya qui c'est malobati on okutane na balabala te na bulo na oteka pena bo na vandi na bengi aye ya oleka azoleka ko bonjour aye mutaza boga oboyende libandi nde zobima siko toko mokola mais vraiment à l'époque là moi pena mobile pena télé aye mbote ne vandi on a 20 place te numéro de téléphone na pokwa 16h30 aye direct toi mongolo bolingo bandi OK pepele le même jour bolingo bandi on non na zaboye ka lelo ngabi ye noza pena boye so senga $200 ke osomba babiloko na bino ya ndako ngana opesa ote kibisa nanu merci kote oyebise ya lobino ka lelo boye neni ngabi boso senga la na opesa ote répondre ngana
na pesa yo bosi boso yo ngam na bandi bosengo liboso pe milanga ndeni uza mwasi nga alingi olingo bandi pa mungulu diaka olingo pende bandi to bandi ko consommer mbala moko to bandi yo so senga na pesa na lwa ngam na sengi liboso faut pesa ngana wala zemi ya liboso mwasi ya liboso s'il te plaît aya s'il te plaît pa mungulu diaka wana kangi pe no bureau na ngate na tiki ba petit na ngai toke bolingo ça va andimi na epe pepele leke ayesuko ya bolingo après yo bon ça sikona madame nanga ya zaki na kaka balle perdue parce belle perdue tanga kei nga pe na yebi na ngate mama après amon na lisute aleka même pas c'est examen d'état na luki na yebaki nipa na bango nini mais na yoki massa moko Eric akufa na ngola abina nga fila peseka kombo so bengi na téléphone boye akoza ta musique achelio musique plusieurs fois nga birien so na mo senti nige ba menace mezo nga siko place na zalaka no senti nga birien nga fona luka mwa sio nga moko menace ani donc na comme ko pressenti de loko moko boye take mutu habite fona luka na kenda okay papa na bomba benga na kenda pa kokobanga na bango nga birien nga fona kenda mona kaka na pelo ya lingo bota te nga lokola na landa kaka so ba sango wa na zemi na kena moni moko bivini boto bani kosola ko na zemi na 4 mois zemi to sandeni okuna ndako oye banini ya kuna bota ki mona liboso eso bota déjà mbongo na longola ngabite ko mama zemi te banini to sala fo boto te kala examen d'état ye moko tana mona l'époque ba $20 na bagisa pesa na bagisa na meliango akeiti ko magize basiku to sandenge nini to lugisi ko ba parents so mi kolonyoso wana téléphone na ngai longwe sonnerie na ya ko chana che sonnerie ya lelo bisengo moi si wana na yeba na ete et comme lelo bisengo ya yeba na OK papa c'est déjà tout traité plan moko azo traité plan na et puis na quelque pesa boki ayeba te ozoza na mwasi ovivra no ke mbala mwasi ayebate nake nabengi papa nabengi papa lobi na ngai mwasi nini Clémentine nga abi te Clément kombo kaka lisolo ezoleka nango abi te papa lobi na ngai wana makambo nao nake pa mama moko te mobali mwana mobala yela ye mwasi mbamo na zemi ngai esimba te ngabimenga na sambwe bono monter siko ba plan na bengi noko ayi na bengi ba vie tout aller to ça siko block na tongisi pe uniforme na moi bato batonga lelo biso sango banakala na tongi uniforme chemise ya kitoko olinga fi yango pe ndabo tulo mwana usana nini na kenda et puis dimanche na ke pesa baboki moi sida nga wana olinga ki de base aleki azoleka pe na moto akoma na rond point que je le moko boye nga pe na okata na nga na changer mbongo à l'époque na ça enveloppe apepinga nazoya nga bisava to bengana na sala bina nazo bakaza masana ti to kenda siko ba bisinga il faut zo mwasi na yo okende na ye nga bien ngai awe simba te okay na mwasi kuna biso chambre de mibali 9 place na chai na nga na ngote mais charge nanga na ozon dans 2-3 mois na ozon ndako le même jour wala moi zatikali to zong toke to ye na terrasse moko na boulevard Salongo na ba master tout na staff wa moi so la utipe vema ye to vai na ye pe na bar to zomela te ngamo na ndenge nanga to vandi pe to mela siko nzami se mo bezo beta na Elize siko baninga nanga bato bina yango ya ye batina yepe tout ça ba criminel biso mi bali donc bande ko la mi bali ba encourager bazo même ba se pela po wata wana wa boti siko yo pozo c'est la siko ba chenze mola moteme de cour ye pa ye bana ite ye pa zo bina na ye ba bina ba ye zemi azo bina nganzambe Yesu merci Yesu merci a délivrer ngai mama oseba mbasi mabe mingi ba mama bandoko mibali tala so na psio mama swana to vandi pe esili pe to ye pe to kepe to koti garde na ye sans problème tongo pe tani
sans problème les solo exact le camarade de mon côté les londe qui songi koti les lo sikonde boso osa eloko na ba ofunda yo les lo so meki bon tant wana les solo exact azakita na camarade de mon côté muta kolo bazate mama samsu bakibanga ya bibiso niveau to lingela ka mwana mwasi wana obeti mabe oh sali en tout cas isimbate ba musu ba ya pété jour à fête ba ya té loko sali ndeko langi loko sali on abiso ko na osala nini sopi na kibu mulenga moto bakanga ngai mwana bota makaka ezala ki filime mwa mwasi wana biti lelo vina ye mais azanga ndeka maîtrise bandeko basi mwa mwasi ni makengi tena bi oyo ya liboso wana de base to oza comme de base vina e buskila tisiko équilibre ça benda buluki mama mwana nga ti mwana komaki na ba 4 ans ya ibate te c'est-à-dire bolingo penze za kitenga na ye makika zemi na bokola ka zemi 4 ans ebila nga nzoto na yete mobokola mwana zemi na ngai nanu ti mwasi aboti ti yo simba kawa de ba kuna ka kote na damasos na ngai kitoko wana kuna ka mwana epa ebi na rien atuna peta lo ba esenga ka nga mona ebisa ye vérité OK no esinge nga mona c'est vérité na catastrophe boti wana na mwana beba otami ça qui danger catastrophe OK encore wana siko mwasi comme c'est dire yoko miko benga ba so mayoka pa ayoka te to banda bagarre de 0 heure ti 3 heures Bisoro ti 3e mama Tiffany na mekabo azu mabele na terrain homme 30 oyezaki beli mabele tonda wana na elongi po azu bilamba na mikati bon yo ozwa courage na okay bande mais na mona sana comme sentir culpabilité na moko na mona simbate na vansenga moko so bele secret te tofandi kana ndako wandi ndenge c'est mama mais na saboe bose bana na mona oyebisa kasu ya zibino bunde bokoma o ma vanda folo bakaka OK poto folo bakaka ko bombela ngata monsieur beka wa yo peka te wala kutuni ba mama donc na lupang komika atazu bavandi ata nini komika ndengwana wansuko ozolo bela nani o de base na c'est de base ozo c'est vérité vérité o ekomelinga vanda vandi ezala ki boye sana bani ya film oko boye atala akomboye akomika boye makulezo lenga yekaka wana vile ya pasteur Isaac avandi wana comme na yaki nango tala mwasi wana yego arrivé avizemi baninga bachaka préservatif baba Tiffany zoba tika peso maele tant kama kamone sila wasko iba wana na quartier ba terrasse alaki siko ba che nzembo to mopene mingi zaki ba che denzembo azima e motoloba kalanga to kokabwana te banzembo babeta nde ya mwana après susu nzembo su ya fere wana ke Lubumbashi to lingana kina ye na bolingo ya se wato pour se bolingo mi ota piscine siko era bendi ba fi banzembo wana surtout mama abanda mbangu wana bana lupangu pupu ngana mbangu yopo landi bongo ti wana na ya nina basi wa yopo landi na landi mbangu ti amona ko de terrain de homme 30 pesos oyo to bagarele na koma boy na meka boy azo mabele pe na sopela ngana elongi tale bele na kokate azo bilamba kati ne olandaki yenda tikali siko bongo ami kati bilamba j'aime ça ti sikoyo mwana batu mutu donc ezaka so bien te eso ya solo ti sikoyo na bapena ya solo mama façon olingana akati bilamba c'est-à-dire talaka mwasi moko obotolaka eba bato siko pesi forme olasi nde balataka nde basalaka okomise pena ke no na pale pena boye msu peke no 13 mapapa baketi babilamba a changer système na longole bilamba makambo ya kato tant on a tombolé que nous bien nana muto il a que bilamba soka pona ya ce triage nga afuti sona chebango ayembela bango na ole bino 3 points abe nga siko député ya be nga député parce que chebango na parler so mo comme ko paté ça rabino be moi ja parce que muto ça la ja entre ta beto siko shit
Et puis, nous sommes trouble. Ça dépend de l'état d'esprit à monter. On a le bas. Mon sous émotion, mon sous il coupe sa moto, mon sous a une maîtrise à côté n'a parlé, à une Bible comme ne kosam. Mon sous pas côté ma sang, mon sous pas comme les autres des autres au saganate. Ya makasi. Pas se maîtriser. Et simbaka te. A paso bilamba de no a paso la bilamba. Ça peut mi katimbeli hein. Non bisayo. Oh. Papa ala kiso ke kande se. Non simbite. Bazali ya oli bana pasteur moi binga mkono okuta na nzambe na otuneka koloni otchaka na kata motema bo bolingwe kola boye batu bazala l'est mais les cœurs voient ce que les yeux ne voient pas. Amikati bilamba amikati bilamba résumé c'est minuit hein bamila kutu bayaka babimaka yosko sanding sikoto nga siko mabele na oluka moyen ye pas balula na sala boye la police ba ye amana ko ndenge mo violer mutu ce qui t'a lelo anga kosela siko des policiers bayebaki biso moko pa yebaki na to pesa boki mo quelque part ton a bien c'est écho mon cher la problème mo boy babi bino pe bolinga ba problème moni surtout ça habité tout le va moyen to kenai to zui bokanga biso ka mibale kena to zui nanga na ye biso mibale inde to la libanda tongo etani zaki dimanche 6h bon na kitiko shebina binga pa biso na kende te nazaka na yo malgré nos fièvre nous sa kondi yo sale mabe akima ki alingi so azonga pa honte za ipana azo mon émotion wana akuko gérer ni yango te vome yo moko il faut ngana zala wana na longoli to kesiko na livulu to na livulu na bombi wana nzamba travailler hein ça va vandaka sawa siku mukula ngo pe siku iba siku mwasi autobota sika faut banini piaka pe au santé faut zonga sona ki dimata ki ko mona choqué atike na parler yo ke duka pa na kiti tant na kiti zoluka moi atuna côté ke na za po sa mona te bazaki na grand bazaki na vela nga ilo il pas de mwasi te o boti na yo akubana ko kata atuna ki même pas si na luki moyeno surtout na kei simpaka te tango sikoyo baye kolanda pas fameux moi fameux te ka batunanga kuna Clément ko kaka te Clément waza moi te wala mona ba isolé nanu mapoza ya boinda te ya bomba mlika kuna zalaka kuna Clément ko kate ko kaka te kutunde za bo ifo sala kaka rapide zonga nazwa moto nazongi nakuta mwasi mama de boko boy oka zaki na kisi mona loboko awa alingamela ipia milango chepe na boy tonka moninga ya nini bandi na simba ya ilo to ya promo baliko bukuta na simba na chasenga trako che osa donc so mega asui oya ko ya sui bino mibali somo kali kwa bolingo na biso bolingo tango zaki ya ndenge nini pe nzambe basi pe to sakaka ndenge ngandi botango esili esili kata yo saka nini na mutema na ye na biso ke c'est-à-dire na pataka ye tozo kange amena na kokata aisa tafuni na tali papier on a tali jazé parabi na bimiti na ke vérifier et puis oya ba boliti wana masikao alali crise ayilo ayila bingai azabo na matiba na yo tikala kotola mwasi na yo ngali ba problème te gérer makambo na yo batinga nga moko di komanda zulu ya kananu boya ya kananu awa nde botiki ngawa soki atana koda boyeba likambo zo kufela bilenga nzoto nanga makambo kosamba oyo na bandango kana babokilo na babokilo bakomi batunyo ba identité mingi na makasi na makambo na ba société par-ci par-là moi wana alina okufa mama na riska na mama mosi wana pesa za wana na linga so moni na tambo na kablo tambo ngapamba na bise pene ya solpa sozali na bisu yo kao ala mokite nini te wa bino mbele sala bino plaisir nazo banga ça bino lengite bongo garde mata wana c'est wana comme lisoli wa wana comme moi c'est comme série nazo banga mère nanga zo bo mama première fois na ndako donc ba bise kuna ya koinda o parler wana alaki mulai ton mère ayebozaki na prince Trinité arrêt Trinité na prince
parler on les gars porte na principe so côté na yo bono ya moke so côté ba na kuna tikoto parce que mais era côté abi où est Lupeto oui Lupeto yo me demande Lupeto c'est quoi Lupeto yebi ndako kanga bapuku mutambo bapuku banzela bapuku na longa chaka boso puku akote moko tak Lupeto ya ngulu mère abele Lupeto c'est-à-dire les vendawa bato Mama lesa c'est que ça biti sikoyo ndako Lupeto akota te abimisi mutu suka mbolu abi ngala kena kai akepa sabi wale zanda kuteba ba ko fanda ko ko laboratoire peut-être que j'étais balé wana si akoki souté na obenga pasteur Mishki Mbuko so wana ya kangami ayo ko resume muke uchima maya sukoli mwana batawali yate tala va vraiment munena oyo famille mama olukete ba yebi deke no kuno des années na linga magifuma baso na koti na famille na mifo linga ngai ça ça m'a badon eza ko bangutu ya dono ya koloba nanu ya koloba na yebi koloba buku linga ngai no bien pas na koloba mo sala ya damazara le kobo le rena faut yeba koloba bandeko basi faut bafunga mamisu te bandeko basi bafungula misu na ozo part na bango beaucoup plus po biso bibali nde air moko boye ozala mo ba kotimba moko ya makasi alors Mama Tiffany et kokoma na ba tam moko boye o linga pena siko na dossier wana kaka na tindi na église pe simbité ay kozonga kaka ya mona ke no ka ngai ka ndimo ba problème na ye bon to bengi mabatu to kindi kwa ko place moto banoke solola musika kuna mama bokilo osuma botake siko mwana ipasa yanke azoya ndenge nini mwana bango boti yo mwana na zo mwana te ako predo siko ilo ba kanga era tazuka son mama na lobby kao akangami pique crise wana ngana couper na possible iloko za nango na muté ou mamni na loka même ba musu ba sekala pe bongo monter couple na bino comme na teba massa pe après ça au monde iloko yeba papa maman tant ka ba tomboli ba ke no hôpital Wanjo lenga nazo banga jo fili bala grande sœur na obima tango abimi na prince kaka babandi bando osale papa na bango papa père on a dit père ne muta face ancien patron daki azaka secrétaire azaki osana na commune munga fali mwa mukonzi ya ko ozo banga aye tanga komi ba minganga ebana ko chamwa na ye mai abi non biso famille la famille diabétique. Merci beaucoup, vraiment, Tokoko ba témoignage na deuxième épisode. Comment vous savez qu'il y en a Nandeko moi si, en tout cas, Ozaki, ça a choqué, hein, ça a vraiment choqué, Lelo non, quand place oza, est-ce que vous pouvez Nandeko ba si conseil ou à Kokoro ba kina kufa pona mobali oyo, hein? Ya lelo photo tia no nzembo ya bolingo na nga Yesu bolingo na nga like vraiment kota na TikTok comment kaka donc ni sala challenge na yo bolingo na nga Yesu nzembo kitoko pona bato balingaka Yesu donc na bango conseil mobali abali yo te abimi pe na famille te asale loko te ye mokaza pri akendo zwazem ye mokaza pri akufa pona ye mokaza pri amela kisi ye mokaza pri ami yiba pona ye mobali wana conseil papa. Bon, ngai conseil on peut sabiso ezaka na kati ya motema bana basi bochaka Yesu. Moni so lobike nazo komiboma pona moto asali ngai boye. Wana on dirait perdre espoir. Andeko basi o nanu boza mibali te. So otanga classe, soit un otanga classe. OK. Andeko basi bobatelaka kimoseka na bino obatela yango meza mpona mibalo bobala bino biso ba oyo luka desi to bunga nzela na ba génération na biso oyo bino bozo ya nsima ba mama bobatelaka bana na bandako malamu mpona bata oyo bandeko mibali mpe ebele bibile ekosaka te bibile lobi tous epe esiba bakarema mpe ezali babiso tozofuta mpe toza en vie yo moto okontinue kokosala bana basi bandeko basi boyaka mayele bozalaka mayele ya biso mibali
Mon pe boka. Nzoka italien bolingo. Hein? Azanani? Italien bolingo. Italien nini? Ya bolingo. Escroc. Nga mona bina mutu. Bomba toya. Bande ko basi dans bozanga te. Ko ba bengo nani? Mikolo on a nous sauver ma maman. Donc naza ba benga ngai nazo côte la mingi ba victime. Oh non, c'est lui qui est victime d'amour. Victime d'amour. Baya, ma victime d'amour. Boya. Sabino, Bobenga. Oui, ça m'a. Muto mutako linga zanani. Muto linga. Po bataka saka ba conseil mtu ezaka pasteur apesa. Yo poko benga mtu considérer benga pa biso papa tane na envie ba bombala o type ate selon orientation. Mema yeboye. Ba yele ngai wana bomba ngono. Akutaki na ndeko mo boye. Te bomba. Numéro de téléphone pour la basse on va contacter victime d'amour. La maman, toza awa na ma pasteur na biso azali awa. Wana to longo to zu bible to chepe même to se référer. Ce que monique ozo mitungisa na bolingo. Comment no pasité yaka. Na bo peso atindox sa bolingo. O ko pena kimia. Ce qui papa otungisa mama komela masanga te. Au Sangsapé 3, 4, 5 T au perdre équilibre. Tu peux ça na conseil T. On est en police numéro 4. Bon, on appelle si bino numéro là nga ezali bande ko basi. O bolingo benga nga ba couple. Plus 243 89 33 522. Voilà. Wana boza pena yemoko victime. Merci ceux qui posent na disolo molingo pesa biso poto tout na victime d'amour en pleine émission kozanga te o pesi biso nenga zobeta to glisser pe yayo mais to tanga nde kombote obi tunela nga kali kambo ebebe matifa na ba numéro eza na tinda lisolo na yo mingi na numéro o eza plus 243 90 60 21 499 tindela biso yango pesa lisolo o ngito tuna victime d'amour mais référence ba faut balinga mingi eza nani ezaka olinga Yesu yango to lobi bolanga bolingo nanga na Yesu. Mwana moto te po akosangai abongwani pete